Beauté, image, en tout cas, acte sali, eza acte moko, ekoko memela ba conséquence ya mabe. Coquette, azani mabete. Rite, o bavandaki na ye, baboti na ye, azani pe mabete. Comportement ya beauté image eza comportement moko dangereux. Nayebi te soki ye moko beauté image aza conscient. Pourquoi nazoloba boye bandeko? Mbote ba papa, ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, beauté image aza mwana mobali ya 25 ans te. Rita oyo ya France aza pe mwana ya 25 ans te. Coquette ndenge moko. Alors, beauté image atiki o bazalaki na ye babandaki vie. Aza mokolo na ye, c'est vrai. Mais ye moko andimaki engagement. Andimaki azala na ye. Lelo oyo akei kolinga Coquette babanda na ye kala. Babalani. Alors, eza bolingo oyo ye amoni bolingo. Problème nde ezali awa. Ye etanke mobali ayebi bien. Ayebaki bien. Ndenge aza na Rita oya France. A s'engager. Donc, faut mema bolingo yango au sérieux. Ndenge akomema. Alaki sans papier, tia komi na papier. Nayokaki awa Rita ye moko aloba. Nayebi te soki nayokaki yango bien. Alobi ke abanda koyeba un jour beauté image akosala vie na ye po ye a mokolo. Alors, soki Rita abanda komona ngo babanda kosolola. Beauté image en tout cas alinga koyeba Rita alobi yango a expliqué pe bien po aza mokolo. Beauté image soki ye abanda koloba na Rita ok tokokabwana po ya mokolo wana na comprendre. Mais soki abanda koloba te ye abanda koloba makambo mosusu par exemple azoloba ni kaka eloko te. Donc soki avandi calme elakisi aza d'accord na makambo Rita alobi to a d'accord te. Mais comme ye mutu alaki mobali ata mwasi aza mokolo ne, alors baza kaka couple ye mutu alaki mobali. Pe ayebaki ye mutu azosimba bolingo wana. Donc alinga ko préparer vraiment Rita soka ayebi ke un jour bakokende. Ate alinga kozala difficile alingaki koloba na ye. Akokoloba. Ata na ndenge ya kosolola kaka boye sans discussion.
akoko tuna ye pourquoi olobaka boye eloko nini etindaka boye ye mpe balingai badialoge aloba oyo amonaka. Donc balingai bazala prêt soki un jour bakokabwana ekosala toujours problème na mwa pasi mais baloba yango bayeba yango likambo boloba bobimisa na munoko bino mibale boloba ata bokonfirma te me boloba soki ekosalama esalama soki ekosalama te alors esalama te. Donc mokolo ekoya alors ata eza na choc me boloba yango bosolola yango ke ekozala boye. Eza biloko moko ekokoma moins grave. Alors beauté image iye bakabwani en désordre. Na moment oyo aboti na mwasi oyango aliwana na mwana ya mokie. Bolingo pe ezali mwasi aza nango. Ye azwi mukanda. Donc aza na souci ya muto bavandaki na ye te. Surtout asali ye mabe te. Ata kuta asalaki ye mabe me na moma wana azwi mukanda baboti. Balingaki vraiment alinga kotika ye te. Na muto penza oyo azo raisonner ata bokokabwana moninga okokotike na moma wana te. Na mwana oyo makila na yo aza na moke na mwasi aza na bolingo na yo na yo ozwi mukanda sika. Donc oza na ba démarche ebele ya kosala pona vinanu ozwi mukanda makambo etali misala etali ndenge mukanda ekokende etali mwana na yo bosakana etali na mwasi wana. Alors ya kati tango pa kati ezataki luka mwasi na Congo. Akeili mwasi oyoyo alinga kala pe basorolaka. Coquette, actrice comédienne. Entre-temps, beauté image. Ye na yebite soki azo imaginer Coquette vinae na Congo soki zaka ndengeni. Surtout yazo kende bala Coquette. Oaza bolingo na ye. Siko ye etanke mobali. Ndenga ke bala Coquette. Coquette mutema na ye achaki na muto mosusu te. Wana point d'interrogation ya koloba azana mutu te. Batu na ye pe bakoloba azalaki na mutu te. Alors c'est possible mais bon naza na doute ezala azalaki na mutu te atia mutema kuna. Problème eza te. Coquette akoko compare mutu wana na beauté image asepeli na ye pe na beauté image. Amoni pe beauté image aleki wana na nyonso. En plus mwana poto en plus aza pe jeune par rapport ya Coquette lisusu. Donc Coquette ye pe aza mokolo ya beauté image to baza ajimoko po beauté image basi na ye baape mikolo yebele te oye pe akemba. Ah oui. Alors siko awa bali Coquette mwasi oya tiki ali mokolo baleka ba 30 ans. Coquette aleka ba 30 ans. Ye moko aleka ba 30 ans. Âge moko faut raisonner bien. Ye akoba abali Coquette si babalani makambutu eseli. Siko ya koya poto akoya na Coquette.
alors azo imagine vinini akomema sikoyo pona azo calculer bien po ntango akoya na coquette na poto coquette akotikala lisusu coquette ya Afrique te akokoma coquette ya poto. Bien sûr tokoyeba ye toujours coquette ntango tokokutani na poto tokotuna ye beauté image te wana yebani tokotuna ye coquette sokutani na baninga na yo bacomédien baactrice comédienne na bacomédien ya mibali baacteur okutanaka na président Hans Luzolo okutanaka na Mike la Duchesse okutanaka na Siatul Jani bakombo wana tu tokotuna. Donc biso tokomone kaka acteur comédienne alors coquette ntango akokoma na poto akozala na succès koleka beauté image. Alors coquette en tout cas azali mabe te aya kitoko ntango bakokoma na poto coquette na beauté image coquette akoyoka yango deja ebongi nga naloba ngo nabomba te coquette bakoloba na ye na bajo meme na basi ata na kisongisongi ata na bajeton ata na matumboli ata na litoyi bakoloba na ye coquette beauté image aza mobali ya niveau na yo te. Ah oui bakokompare beauté ya coquette kombo ya coquette ekokoma na valeur ntango akoyawa aza actrice comédienne alors coquette akozala na mobali ne beauté image na ngonga wana ekosenga beauté image azala na problème ya ndako te azala na problème ya mokanda te ezala te ke o coquette zala nazoluka ndako coquette mokanda nazolinga na renouveler ezosenga nakende parita akomplike nga moke mais bon non 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 coquette akondima koyoka makondima te etant que coquette en plus po ntango akoya na poto pendant une année coquette akozala na succès alinga te po aza actrice comédienne loba abombama babomba ye bakofra ye quelque part ye pa ndimi abombama mais ata bongo bakoka dokende kaka quelque part mpo soki bazwi problème ya ndako eza bongo Jani na madame ne Labrine babombama mpe me babanda kokende mpe epai ya bato kote mpe babanda kokende bisika Labrine akanga ngolo o bazane lelo ya bango kutu histoire mosusu mais oya coquette na beauté image alors coquette eza mwa pasi soki ba occasion ezomonana po soki bakomo souffrir na likama ndako ata bazolala quelque part pa moto ba difficulté na kati ya poto awa po coquette ntango akoya bakodeklare ete ke mwasi ya beauté image non coquette akobwaka tout d'abord wana suzo problème
Tango coquette akobwaka soka décidé akende na foyer to andimi azala bisika beauté image akozala soka moni problème ya kokoso ya ndaku akoloba nazoyoka foyer bapiaka mikanda rapide tikana kende kuna mpo nazwa mokanda to rapidité ndaku awa yoza na problème akoloba ngo mpe na motema malamu alingi mpe asala bongo mpo bazala na beauté image mobali na ye mais sikoyo so ake na foyer bato bazokende na foyer kotala mpe bandeko na bango basi na bango bayaki na mibali na bango bazomona coquette bazokosekisa ye nga fani na yo bazosepela badio mosusu mpe bazoya na position litoi batie nanu te bazodekage beauté bazokabele mpe bazoloba coquette ozalaka boye makambo moko ya kitoko contact ebotaka relation alors contact soki ye eboti relation keba ekokobota amour tango jo wana ya célibataire avandisa ndako donc passeport rouge musala koloba kutu te wana ya tentation fort ya coquette mais pas ya coquette eza te kopesa vertige pour gérer situation wana non à base coquette azali actrice comédienne sakuta na ba situation difficile na amour situation ya ko gérer mibali akuta nango ayebi yango a maîtriser yango ndenge aza na expérience na kati ya monde ya art actrice comédienne ndenge mpe aza na expérience ya koyeba mibali na basi makambo etali bolingo mpo soki oza personnel public oyali comédienne na kati ya Congo ndenge oyebi art na yo soki oza mwana mwasi ndenge mpe okoyeba kogere mibali voire même kogere mibali en tout cas okoyeba ngo kutu koleka musala oyo osalaka donc coquette akogere beauté image kitoko na ndenge akosakana te donc na bolingo oyo na libala oyo moto asali choix ya mabe eza beauté image coquette aza na problème te Rita aza na problème te tous les deux basi baza na problème te même coquette tango babanda kosolola na beauté image aza engagé na Rita coquette eza foti na ye te ye mpe akoli so occasion bongo emonani coquette akokovandela maki te occasion modèle bongo emonani beauté image soki mpe balingana na bomwana to bamonana na bomwana alors coquette en tout cas occasion wana pana ye ata kutu tomonanaki te eza vraie occasion coquette akokorata yango te akokorate te na age aza nango na kimokolo oyo bayebi ye mokili mobimba na bajeni oyo bakoti na monde ya théâtre bachroniqueuse batiktoker na mibali oyo ya age ya coquette bazobala na bango bana 20 ans akuta na occasion boye atika mais non
Coquette asali mabe moko te. Tango akokoma pe na poto soka bwakisi beauté image asali mabe me mabe ya grave te neti oyo beauté image asali na Rita. Eza nango pe karma te. Bon, ekokozala karma to karma te ou bien karma pa ndenge moko kaka. Mais Coquette ye vraiment na beauté image suite na bango so botuni ngai en tout cas nazali pessimiste bango bakozala ensemble plus de 5 ans na kati ya couple. Bakokobeta na bango une année. To bakokobeta 6 mois. To 2 ans. Pourquoi? Pour que Coquette aza amoureuse? Non. Aza amoureuse. Mais tango akokoma na poto, awa ndeza mikili. Ici c'est mikili. Ah. Awa nde akomona bajo o babanda kokima ye na Congo bakomolanda ye. Akovanda penza balobi mais jo o lokola adati. Tala nenga zo lelanga bakado pamba pamba. Nazo bengane lokola nzinzi. Nazo loba naza marié. Mokomone wana na voiture de satiaki na parking. Ah! Akabaka pawa. Soki na tali beauté image na tali ye. Beauté image na kati ya pariango. Atali nginga. Azongela kake Rita na ye. Ah oui. Donc, beauté image. Na ebite. Soki nani apiaki ide wana. To esprit nini e convaincre ye asala makambo yo. Surtout en désordre. Po soka salaka yango tango mosusu en ordre. E kokende différent. Ata Coquette tango okoma na poto. Makambo kokende ka ndenga na lobi. Mais Coquette akokobanga moke. Po babali ye. Bapie mbonga maba ya libala. Akotala na batu. Bakoloba na ye. Mobali yo ekobala yo. Légalement. Kachak beauté image songeza kitoko. Mais modèle akabwani na Rita. Modèle abandonné mwana muke. Modèle akei na papier ya inana pamba. En tout cas, buzoba oya sali erreur ya munene boy. Donc, elakisi libala ya ye na Coquette. Ezali erreur ya munene koleka oya sali na poto. Donc, beauté image azo risqué azala. Homme seul. Bon, akozala na mwana oyo boti na Rita. Nga papa Robo na sukisi awa. De toutes les façons, na souhaité bango bonne chance, beauté image na Coquette. Makambo na bino ekende bien. Ata na ndenge na lobi boye. Na souhaité bino kaka libala na bino ekende bien. Bobo tabana bokoma bakoko. O nga na koko sala. Na koko souhaité bino yango wana. Na koko souhaité mabe moko wana te. Ata na sali analyse ndenge boyoki. Na ko souhaité bino kaka di bonheur. Bonheur ezala na bino. Nga papa Robo na sali nini. Na sukisi awa. Botika la malamu. Et ciao. Bana Paris, bana Villeneuve Saint-Georges. Ndeko na bino Adamo Ekula. Ndenge bomoni mikolo. Tozali soupe na ba contact ebele te boye bake
tozaki ndenge tobengaka maki tozaki na kati ya maki les César diklananga nouvelle formule donc blague était le meilleur groupe ya diaspora congolaise yoti kozonga donc la possibilité makambo eza minene bokosepela lelo na époque annoncé likambo ya Villeneuve Saint-Georges nde boyebi le 11 mars oyo toza na bino na Villeneuve Saint-Georges fête ya honneur ya ba maman et puis ba maman il faut bayeba que entrée ça gratuite pour la ba maman avant minuit maman nyosa koya moyena père okota na yo ofele na kosi bino te za soirée moko ya munene na Villeneuve Saint-Georges avec les César diklananga nanga boya bande ko boko sepela eloko boye lekwa les alite na lo bana bino vérité toza wana leki na ngapa kozala na Deo Bronda Ostara Mboka toza na bino wana titongo donc boye bake boye bi place ya na Villeneuve Saint-Georges na balabala nini je crois la numéro 1 rue du Bois Colbert, oui, rue du Bois Colbert, 94 190, Villeneuve Saint-Georges, avec Yemei, les grands, les tout grands, et Mezola, Moutassimi Makambo. Mezola, merci beaucoup. Je crois, le haut comme à coup de place, parfois chaque samedi, tout le monde Bruxelles, Belgique, to yé uniquement pour mettre chaque samedi pour Nabino et comme en place moko habituel. Donc vraiment boya ebele beaucoup sepela il y a danger beaucoup sepela danger na possibilité samedi 11 mars boya ebele ndeko Nabino Adamo ekula beaucoup sepela mutu akosabino te makambo ya kitoko yango wana na bosani te yeme Jimmy Bofosa Kaza Diabramo le big manager na suki ya boye belende kona bino Adamo ekula le leader naturel du clan Langalanga le commandant suprême du clan Langalanga le pirate des Caraïbes Abakouk les Nations Unies avec 615 pays sous contrôle. Bilima Yonanen. En tout cas, merci beaucoup. Tout le bino le 11. Dans un la bino les sous-souébigat. Ah, cause à la bino ça que c'est un moment où ça garantit. Et puis amour botia qui pas na ngai na ndimagate na mona vraiment bolinga ya trop bolingi groupe na bino trop. Cause à la bino wana. Ah, botika ya bien. Nzambaza na bino. Bah, maman, rendez-vous, hein? Ok. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengiakomba, hein? Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yanni Amayadache, donc Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengiakomba, hein? Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yanni Amayadache, donc Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali,
ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzamela ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.